ngai. Ok, c'est bon. Okotanga na biso ba qualité mibali o ba seplisaka yo. Bon, nasipela mobali azala nzoto mike milai azala chocolat esili nango. Ok, siko ba défaut oyo olingi ata kokuta te pa mobali okoloba nini? Bon, nalinga mobali bapekisa bamatoi te balox te. Ok, c'est bon. To ya awa, to bandeko mosusu bapasuli babalo na bango, yakananga, tozwa ba raison na bango. Okopesa biso kombo na yo na âge. Jonathan, 27 ans. Merci Jonathan, opasuli balon mpo na nini? Bon, alobi kalingaka mibali ya mike yango na pasoli. Okay. Donc, c'est tout, hein? Ok. Merci. Aza ba jar mibali olingaka? Mpo ani te? Bon, nasipe vraiment na ye te. Bon, aza na ye kitoko mais je te trouve vraiment très bizarre. Aza bizarre? Ko explique biso ozomona bizarre wapi? Bon, bah, vert, chocolat, bon. Nasipe na ye te. Après, nasipeli na été, donc, c'est pas un souci. Ok, pas grave. Sans Merci. rancune aussi, hein? Ok, merci. To Kitaboye. Kombo na yo na âge? Francky Kalimba, 28 ans. Ok, opasuli balon na opo anini? Bon, on va pas sortir de. On va critère on s'appelle ciné, on a plein de talents, on a bien. Quoi, n'est pas là, mais c'est fait na souka blobi na eke alinga mi bali oyo ba pexa te wala to boucle l'oreille te donc. Utile. Ok, To boli on penza. merci. Azali bajara mibali oyo olingaka? Aza na ye vraiment bien mais lo ebomika bapexi. Stéphane, bonne chance. Dans un côté kuna ko simbela. Pour nga simbe en hauteur. Ok, Attends na côté kuna. merci. To ya boye. Kombo na yo na âge? Hello, 28 ans. Merci. Opasuli balon opo anini? Autant la Stéphanie, elle a pas mal, elle en a bien. Sauf que les critères, nous sont à remplir pour nanga. Et puis, elle m'a poussé, Zakitoko. Parce que l'Angamba, elle a été alors qu'elle est un peu costaud, en fait. Déjà, ça ne marche pas. Ok, merci. Hello, ce qui est approché yo, on peut ça étant. Oui, aza na ye vraiment bien mais aza munene. Nalinga mbele minene te, mais aza na ye bien. Mon aîné, en fait, il y a santé, quoi. La santé, c'est pas mal. Ok, merci. To Kitaboye. Kombo na yo na âge? La Medi Mouche, 28 ans. Merci. Opasuli balon na opo anini? La pasoli ballon, premièrement, la ndenge ba critère wa mibali oya lingaka. Abike non préfère mibalo batobola mato ité, bazana ballon excité. Et sinon chez moi, elle est vraiment ok mais ba critère oya lingaka par rapport à mibali et correspondre à tes quoi. Ok, merci. Baguna yo? Aza na ye bien babilo matoi na balox. Mais encore changer pe bloc ma toy na balox. Bon, je ne sais pas. Mais aza na ye bien. Merci. Ok, merci. To Kitaboye. Kombo na âge? Salem Badou, j'ai 26 ans. Merci. Opasuli balon opo anini? Bon, premièrement, on a CPL Naye, mais et là qu'on a moni un peu louche, et ça que Asa vraiment francheté. Regardez ce qui va se passer ici. C'est mouqué. Ouais. Moi, hypocrisie, on a senti. Et puis, Asa m'a mouté pique. Genre que sur le bel, comme moi, CPL n'a été zone si directement, mais alors ça m'a au camouflé, on m'a mouqué. Alobi ozo mi laxate ya solo. Azana raison? Bon, à cause de la raison, hein. À cause de la raison. Ko bon yeba okasi nini sozo mi laxate. Est-ce que nous milaxendeni parce que nous milaxendeni. Bon, et ça, c'est l'autre mot qu'on a katina au bomba. Et moi, on a mis sur nous. Ouais. Ya zo bombe loko omo na ona misu. Moi, j'ai mon comportement moi caché na bimission bien té. Ouais. Moi, je le sens. Mais en tout cas, c'est moi c'est qui toko. Ok, bon. Mais n'engana avec celo moko. Je ne sais pas pourquoi est-ce que bozo bo emi bala ba lox na blor mato. N'évitez le pourquoi. Parce que baza aventurer. Wana siko eza caché botika wana mitou. Mutu eza coiffure té. Mutu c'est l'intérieur.
comprendre capacité ya mutu ntongo oza na mutu aodégage nini na kati na ye kotalaka libanda te parce que neti nga natali yo beaucoup plus na kati mitali libanda na oui c'est bon mais na kati sinon je sens que tu caches quelque chose comprendre que napusani mwa mokie au-delà de ce que je vois sinon ça va. Merci. Bon, azali ba gère mibali oyo lingaka. Oui, Merci. balox kaka. Ah. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Pour créateur de 143, j'ai 25 ans. Merci. Opasuli balo no poani. En fait, na garda ballon na ngai parce que libanda na kat ne baguna nga parce que na mona ba qualité tout. Azala o sonde ne talinga te mais apena baguna nga. Mais loke bomi azana ambition te. Atana. Ambition te. Oto tune question mo que souvent dit mo salani. Et a besoin mo ça te 18 ans pour nous réfléchir. Comment on a courba la moi sur son ambition te. Ou penser que non, vous avez tant ta Bible déjà te. So comment on tient dans pas tant que ça ba na ngani. Tali bunenza ba master na ye tu vois. Ce que vous pensez sérieux mon côté. Ce que vous pensez sérieux de souvent nda. Mais c'est vraiment bagou nanga donc comment d'abord harmonie na ta sexy ma casse. Juste quand na latine bon mais c'est vraiment genre le beau mec a ambition te. Mais sinon elle est trop belle. Merci. Aza bagou na yo. Bon, okoki kopesa opportunité o loba makamni no sala kana temps libre na yo. Ouais, on go poser des questions. Tu fais quoi genre ma vie? Nanda osala na restaurant mais nalongwaki na ngai. Paul. Badérangement eleki etre. De ologi mosala mpona badérangement c'est que batentation bamasala nga badona nda mpo kokango mpe te tu vois art trop limité hein, donc Non, so na okokango te soki ezalaki ke nalongwe mpona badérangement nalongwe nga moko nde so mpona badérangement kaka yanga nalongwa te nalongwe nga moko nde na volonté na nga moko nalongwe mpona nini longo ya volonté na décide nalongwa parce que namonanga ke mosala na eza ya niveau na ngai te. OK. Emotional damage. Tata wa koko bota ngai aodéranger ngai aosenga tosala mais c'est ça les tempêtes tu vois tant bato bala na mpona na bamutu c'est que okutana momoso ba mystique peut-être moi j'ai des relations peut-être OK, ça va. Ouais, tokene. OK, merci. Kombo na yo na âge? Ouais, comment on a Givenchy, j'ai 35 ans d'âge. OK, opasuli balo no poanine. En fait, elle a kotaki na seplagi na ye. Mais il aurait bomi, elle reposait question ce qui a ça à gagner. Déjà moi sur azolo bageno a ça à gagner côté. Lelo na mukila lelo bad comment se compléter. Moi ça zolo luka, mbal pas zolo luka. Comment se fait-il yo muto za na mukili o ça à gagner côté. Lokolo bigeno un mot aura tant kolamba to et osane sala ta malewa. Donc c'est un peu ça. Donc elle a rozonga et porter vraiment conseil. Aïe basoko zolo luka ni na vie na ye. OK, merci. Aza bagu ya mibali oyo basepelisaka yo? Nayoki yo te. Te poanine te. Ah, ngalinga na ba mibala libandi te. Bala libandi te. OK. OK. Tokemboye. Kombo na yo na âge? Bon, kombo j'en suis 29 ans. OK, opasuli ballon no poanine. Bon, vraiment na pasoli ballon pour na bon, en fait elle est jolie à moi c'est kitoko. Mais là liboso na pasoli ballon accoutrement na e donc la linga te genre moi ça tika libumu ibanda et puis deuxièmement ya biki linga mbala minene te. Nga déjà na amuta ya corps donc c'est que ekendete. Et puis na moni na kati na e aza un peu insolente. Donc genre comportement na ye aza ba fimo boye ba fimo aza trop hypocrite pas na yo alaxo face mususu et puis chez bango pe aza na comportement mon genre donc aza ba genre ba fimo boye moi insolente moi caractère moi genre et puis réflexion na ye na moni eza moi un peu limité parce que question posée ndeka bana mai balobi. Donc, moi, si vous avez ambition, si vous avez ambition dans la société, il y a les lots, moi, si vous avez ambition, c'est que vous avez il sait que vous avez la hauteur. Donc, ça a toujours une ambition. Donc, il a poussé un peu dans la tobo. OK. Merci. Ce qui est approché, on peut ça être? Bon, non, on peut ça être. Non, ça va bagou na yo.
Merci. Mais il pose normalement ce qui te mais malheureusement de moi et le banque sera mon comportement. Moi beaucoup katinde et mon examen déjà. OK. Merci. To ya boye. Bon, to koy kozwa kombo na yo na âge? Clément Stud, 26 ans. OK, o pasuli ballon no po nini? Bon, en fait, quand on a passé le ballon, en fait, nous avons eu le boé. Nous avons évité ce qu'ils ont dormi. Nous avons la facilité à cerner Moutou en première vue. Mais je vois qu'elle n'a pas la tête assise. En première vue, elle a appelé un Moutou qui miate. Et avec moi, elle aussi mbaté. Voilà pourquoi on a toboli ballon. OK. Merci. Azabaguna yo? Abaguna yo? Te. Po anite? Nalinga mbala pembe tan. Karawana yo? OK. Merci. Okay. Merci, OK, donc malheureusement, ba ballon nyon surtout et za ko pasuka. Mais na osenga merci na